son œuvre en Kamba, il avait 17 ans. Il a vu certaines réalités faites par Simon Kimbangu à travers ses actions d'évangélisation et surtout ses miracles. Celui-ci a pensé délier sa langue pour témoigner devant l'histoire la véracité de cet homme. Et surtout, ce qu'on appelle l'aspect caché de l'histoire de Simon Kimbangu. Ce mois d'octobre nous rappelle toujours le mois de martyr. Avec la complicité de notre caméraman maison, Michel Kamasamako et preneur de son, Philippe Sangui, nous allons vous aider à découvrir cette réalité, mais à travers Papa Kodia, sur qui nous sommes venus. Celui-ci n'a plus toutes ses facultés, au moins ses deux yeux. Il ne voit plus. Depuis quand il ne voit plus? C'est que nous aurons à découvrir ensemble à travers l'entretien que j'aurai à avoir avec ces derniers. Au micro, c'est votre serviteur, le révérend Mayonna. Et nous allons tous découvrir d'abord le cadre où s'installe, où réside, en quelque sorte, Papa Kodia, cet homme qui est âgé de 104 ans aujourd'hui. Mais vous allez remarquer en lui un défi à relever. C'est comme s'il avait à peine 70 ans. C'est encore un autre miracle. À tout de suite. Vote Papa Kodia. Papa Disono était yende akuya mokolo mosusu kasi nayebisaki tosololaki deja ngai na ye mpo ete maye oyo oyebisaki ngai ete ozalaki na yango na kati na motema na yo oloba yango okoki kokufa te soki yo olobi yango te. Alors tokobanda ya biso masolo po ete bazali kozongo na télévision bazali kozongo mpe na radio po ekoleka. Tolingi ete bato nyonso bamona yo ndenge nini ozali ndenge nini okolobela likambo wana solo omonaka te miso ekomona te kasi wana nyonso tokoyeba ndenge nini. Alors Papa Kodia kombo no mpenza ezali nani? Kombo na ngai Kodia Nkakwa Noa Alphonse. Nkakwa Noa yango nini yango lisusu? Kodia Nkakwa Noa Alphonse. Eza kombo tata na mama bapesaki yo? Tata no nani mama no nani? Tata na ngai Wasebo. Na mbuka Mbaza le février 1904. 1904. 1904. Ngana buta 1904. Oza mwana ya yambo ya libota mwana mibale to misatu. Ngai mama na tata na ngai mama na ngai butaki mwana libushu na mobali mususu. Tayi kubala tayi kubala mobali mususu tata na ngai. Donc ngai mwana libusu. Na kati ya libumu. Ngai mwana libusu. Yo mwana libusu. Ngai. Obotami na 1904 na tango wana Papa Kodia Alphonse. Yo oyekola soko oyekola musala nini? Na tango na yekola kite. Mais tango na botami. Na komi na 1921.
towoki makambo ya tata Simoki Mbangu tikuna na nkamba ngunza ebimi kuna makambo ya kuna bamama batata awa na 1921 Pompon Kodia azalaki na mbula zomi na sambo to 17 ans na l'air wana ya solo nazalaki na 17 ans bon towoki makambo ya tata Simoki Mbangu tata na ngai mama na ngai na bandeko na ngai mosusu tokendaki na nkamba tukumi na nkamba mais ordre ezalaki ya kowila te bato na bato na ntango na bango tolekaki tozwi na pamboli donc bénédiction atiaki liboko na ye na motu na ngai loboko ya papa Simoki Mbangu abakisi yango na motu na yo naza komona parce que nazalaki na 17 ans esili ayebisi biso bokende noki benemi baza koya bitoleki me ntango tokumaki mbuka na biso papa mayona mokili elinginaki mokili mobimba nayebi te soki tozali kolia nayebi te mokili eninganaki kuningena biso bamwindi tozalaki na esengo po tozwi ngunza na biso me bamindele bazali kolia malamu te papa Kodia wana tokata moke yoke na nkamba na ntango na 1921 ozalaki na mbula zomi na sambo ozalaki na ntango wana na baboti bakimbangiste to ozalaki kosambela na eklesia nini ti lelo tokendaki na nkamba tata na ngai na mama na ngai bazali kosambela protestant bazali kosambela protestant ngai na nakotaki na ngai te na protestant bango mpe baza okende kozwa mapamboli na papa Simoki tokendaki na bango bazwaki mapamboli me lere wana nani tokotika na bandako ya nzambe ya katolike to protestant bantu bazalaki lisusu te na bahopitali nyonso bantu bazalaki lisusu te na bakompani nyonso bantu bazalaki kosala te me na ndeko bamindele bango moko bazalaki kosala misara bantu bazalaki lisusu te bantu nyonso bazalaki kokenda na nkamba nenda koyebisa yo mpo bomonaki te sino ezalaki terrible vraiment ezalaki terrible na ntango wana nayebi te soki tozalaki kolia soki tozalaki kolia te nayebi te alors ntango tozongi na nkamba tokomi na mboka nini na Mbanza Ngungu village Mbanza Ngungu village après 3 ou 4 semaines nga nayebi kokoa mokanda oyekoli te kaka ndenge wana nayekoli te bandi kokoma mikanda bandi kutanga nga nayekolaki te me namonaki na esprit na ngai tata Simoki Mbangu aza kotambwisa ngai donc nakomaki ti na gradoi na esprit nakomaki na gradoi bon lokola yo otangaki te n'esprit okomaki na gradoi okolobaka mwa français kolakisaki vraiment oyebaki comment tu t'appelles? Mais oui, je peux vous parler en français. Oui, oui. Moi, je m'appelle Nkodian Kakonwa Alphonse. Ah bon? Tu as eu combien d'enfants? J'avais eu combien d'enfants, je crois? 8. 8, hein? 8. Ta femme il y a 4 qui sont morts. Ouais. Il y a 4 qui sont morts. Il y a 4 qui sont en vie. 4 qui sont en vie. Oh là 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 là. Maintenant là, tu... Deux filles et 2 garçons. Ok, to monike kama zedi ezali moke. Allez, tozonga sikasoyo. Na tango wana omonaki ke ezalaki tenge mosusu mabele ninganaki ozongi na mboka Mbanza Ngungu village. Makambo eleki ndenge. Biso nyonso tongo na tongo toza na Mbanza Ngungu. Ba village ezalaki environ na Mbanza Ngungu. Ntango tokwaki te bake kokanga ye aza koya ye nani tata Simoki Mbangu bake kokanga ye baza koya biso nyonso tokenda yaki
kozela na nzela moke ozele na nzela na nzela obetele maboko kofinga ta kosepela me tozalaki na esengo ekosekana te tozalaki susu kosala te na mikolo wana misala ezalaki lisusu te kaka esengo na esengo nayebi te soki tozalaki kolia nayebi te susu te bon alors lokola nayebaki mikanda na ngai nayebi kokoma kotanga vraiment ekoma kotanga oyo koteli klasi te ngai navoa oyo ata simoniki mbangu ti lelo oyo aza kotambusa ngai ti lelo oyo puisque naleki baeta mabe oyo nakokokufa nakofi te ti lelo oyo aza kosala na ngai ti lelo oyo bon alors ntango ngai nabiki mikanda ngai parce que ngai nabandaki misala na 34 na 34 obandi misala nabandi misala donc mosala biso oyo nasalaki ngai nakomaki na kisasa na 1928 na kitambo ntango baza kobenga yango leo 2 ngai nakomelaki kuna bon na 34 non 34 oui na 34 towaki bakosala examen na université indigène ngai nakendaki 25 candidats bantu ya Bomatras bantu ya Tumba bantu ya Brazzaville bantu ya peut-être Rafael tokita 25 candidats tosala examen mais nasalaki les premiers nayebi soko ndenge nasalaki examen kaka tasi moniki mbango muntu asalaki examen wana ngai te nakuluba la vérité nakuluba lokuta te nakuluba la vérité na ngai bon biplace nyonso ngai nasali place moko moke te place minene ya minene nasalaki bien ntango bakangi papa Simon Kimbangu bon bakangi papa Simon Kimbangu wana eza na bambula nini wana na 1921 na 1921 1921 na miso na ngai bakokanga ye puis tukei kulanda tutukuta na nzela toleki mpete mbuka libusu na Mbazangungu tulikuyi mbuka mibale sinsu tukutani papa Simon na basoda na obakale koka me bakare maboko te omona bakanga ba chaîne te ngai namonaki na ngai te azalaki libre me ako otambola na bango nzela moko na masoda bon tokumi na mbuka moko mpete oyo batie sikoyo ka militaire Fantebel mundele aleta alobi Kimbangu azandima alobi ale tovanda topema biso nyonso bamosusu bafandi bamosusu batelemi yo wana lokola mwana moke lokola ngembo okolanda naza kutala bon mundele alobi na Simon Kimbangu sala mosala na yo alobi nasala mosala na yo naoki na matoi na ngai sa Simon Kimbangu atelemi abaluti nzete na ye ayini nzembo enkunga myambasi nubonga nusatambula makanda manza oisuku nuwonza kesa enovila kanako donc nzembo naye elimbaki ezali ya solo tala mokola lelo mbuka na biso etunde na bato nayebi te mbuka oyo ndenge bato bazali awa batundani na mbuko donc nzembo nayembaki ezali ya solo bon biso ya koyimba awa na likolo baza koyimba awa toza koyimba na zamba boye baza koyimba aza koyoka matui na ngai moko namonaki na nzete baange na banzete oyo baza kosala elongo na tata Simon Kimbangu na bampete banzete babengaka mpete ekikongo batani bilamba na bango ya pembe na miso na ngai
mais namonaki baange ya mwindu te namonaki baange nyonso ya mindele oyo baza kosala elongo na tâche mingi mbango baange ya pembe ngai namonaki na miso na ngai tolongoli wana te tokomi na mboka na mbanza ngungu mbanza ngungu lelo wana territoire ezalaki na ndako oyo ezali bapolisi babianka yango pepe na raye soko quartier général wana ezalaki territoire bon nsima na territoire boye ezalaki ndako ya administrateur bon oleki ndako ya administrateur nsima boye nde boloko ezalaki wana bon bakutile wana mais batiaki directement na boloko te kaka na libanda tala bato tala bato tozali sikubanga te tozali sikubanga te tala bato oyo baza kolanda ye bon butu eye biso nyonso tozongi na biso na mamoka ntongo etani tozongi lisusu wana na boloko mpona ya kotala papa tozongi lisusu ye azali na kati ya boloko bon mokolo oyo bakatolike balambelaki ye pigeon wana na mbanza ngungu balambi pigeon na mbanza balambi yango bien batie yango na sani kitoko biso bantu nyonso eza kotala balambi kaka bien wana batiaki eloko ya mabe te batiaki poison po kimbangu ali akufa bamompe bon sani kitoko baye bapesi ye na libanda na boloko te na libanda na boloko te atina mabele ataki alobi pigeon kende na wana bango bato bamemelaki pigeon wana batie poison bazali wana to bango bakendeki bazali pigeon kende na yo pigeon balandi eza na sani epumbu eke ngai naza komona balobi no sango te yo moni ngai moko namonaki na miso na ngai sango te na miso na ngai namonaki yango bon donc likambo ezalaki ya kokamwa ntango bayaki kopesa yango papa Simon Kimbangu atombokaki te ayambi yango kaka na boboto atombokaki te akamati yango kaka atina mabele avwani moke alobi pigeon kende na yo pigeon likambo wana namonaki yango vraiment etona ngai moko eloko balambi epumbwa pas possible wana nde sinye na ngai natiaki mpe na motima namonaki yango wana sinye mibale nabusani ane namonaki tata Simon Kimbangu aniataki roi Albert aniata makulu na ye basalaki mbongo moko ya bibende ya un franc cuivre ya moke obatilu ya roi Albert na kati tata Simoni aniati un franc wana na gauche asimi nzete na ye na liboko ya mobali aniati franka wana aniati ngai namoni yango nasimbi yango na maboko na ngai nasimbi yango na tali boye tata Simon Kimbangu aniati roi Albert donc banda lelo wana bafulama bazalaki lisusu na pouvoir te bazalaki su na pouvoir te non le pouvoir ezalaki na bango kaka lokula babumi nyoka batiango na balabala yo oza koleka ifo somo yango wana sino bazalaki sina eloko moko te wana oyebi mbula te à partir de 33-35 33-35 oui wana sakana na ye na boloko na Lubumbashi oui wana sakana na ye bon boloko ya na lisusu yango wana et puis na 1957 ngai nazali kaka na témoignage ya 1921 kaka on a kobilubisa ye na 1921 témoignage na ngai eza na 1921 bon et puis mosala na ye ntango bakangi yake na Lubumbashi mosala ekofaki te
tozali kusambela na bazamba de 8 km 10 km za kwenda kusambela ye msana ye kufakite ti azungi ata ngai na kisasa tangu nazunga kina kisasa na bukama na kenda kina nanda kwanza mwa toza kuyimba makasi na libana baza kuyoka ile basona baza kuya bakoka eloko mokote baza koka te donc ngai namoni ete Tata Simon Kimbangu azali en voie de Jésus-Christ. Vraiment envoyé. Vraiment, na témoignage na ngai bakulu bana ngai le babu mangai na kundima. Pour la témoignage na ngai na kundima babu mangai. Parce qu'il azali vraiment un envoi de Jésus-Christ. Makamuna yon songa na mona en tout cas muta kusala ngote. Ta muta magia kusala ngote. Kaka muta pouvoir ya nzambe kusala makambo wana. Mais natango bafundaki yo epai ya mon père ezalaki na 57 esingelaki soki bakanga yo likambo yango eza ndenge nini bafundi yo na 57 bafundaki yo te ngai ko batémoignage na ngai ya 1921 kaka ok témoignage na ngai ezali ya 1921 kaka bon ngai nayebi te papa Simon Kimbangu mutu mbona ti lelo ngai nakotaka na classe te mais ye moko aza koyebisa ngai par esprit ti mutu aza kotambusa ngai et puis naza komona makambo ebele yo yibi ngai te so natindi bompona ngai epai na yo yonso ngai nasengi fo ekoya ezali kala te makambo wana ebungi ezali kala te kaka après dépendance papa Simon Kimbangu asalisi ngai mingi ti lelo naza komona aza kosalisa ngai papa Nkodia train ezalaki kolongwa soki na mboka nini na komema bato ya pembe ezalaki donc ngai nakendaki na lukala comptable oyekola te. Oui, on a quand même comptable. Oh, on a la comptabilité très bien. Très bien. Kaka li boko ya Tata Simon Kimbangu. Vraiment na ko balo kutate mpona na balo kuta. Parce que nzambe alobi ko balo kuta te. Et pour mpona na balo kuta. Na vande kina na bas de l'école te. Na kena lokala na tina ki la demande d'emploi. Ba ben sengai na te ko sala examen. Nasalaki yango nazwaki nazongela kisasa nakozwa bana na ngai na mwasi na ngai tokei na lokala comptable naza kosala mosala ngai ya basalaire ya mindele na bantu mwinda valorize naza kovalorize bambongo ya mosala ya valorisation nayebi yango bien oyo ti paye na mona mpasi te kaka ye kesi apesa ngai mbongo na bakaye de pointage nayeba mutu na mutu akozwa ntalo boni na sanza esi nakosala valorisation nakosala yango bien parce que vraiment wana ezalaki mosala na ngai bon alors na 56 na démissionne ngai moko mpo naye na mboka na ngai na démissionne kuna ngai okaa nazalaki na grand magasin nazalaki na savonnerie na cabinet na ngai etango nalingo na kokala na ye na bangangungu na mboka na ngai na 7 travailleurs na chauffeur na ngai nakumi na bangangungu na mboka na ngai na installé savonnerie na installé boulangerie na ngai na installé boutique na ngai naye ko installé pompe d'essence oyo ya Espérance na bandi mosala puis naye kufungula école primaire nakamati bametre na ti naza kofuta ngai moko apres lokola bantu ya mboka bamonaki boye balobi moto oyo aza kombete biso basali réunion mpo bakenda kotala ngai na mon père na boko na mission moko boko ngai nayibaki na ngai te bon mokolo mosusu nalali na ndako Tata Simon Kimbangu aye mpe na ngai
alui papa ngo ngarbe ale lungana mpongi tene na veranda ya butiki nayo tukomuni batu batakuleka yo randa bango kubanga te na mpongi kaka na mpongi wana na tena veranda ngana te muke na moni bango kultumo kwa leki mwana moko alandi bana wana bazaki na classe ngai et puis kultumo ko alandi bango baleki ngana alandi bango ti tokumi na secteur ya boko oyo boka bandini bon tokoti na njila ya kisasa tokumi na njila ya misio katolike bakoti ngambe na koti tokumi na ndaka mope oyo mukunzi ya mbuka na ngai kumuna ye nsako abeti porte pap mumpe alubi nani wana yalubi ngai chef nsako mumpe aye kwa afunguli ndako bango bakoti ngambe na koti me mumpe amoni ngai me bango bamoni ngai te me mumpe amoni ngai me bango batakumona ngai te mumpe atuni bango dikam ntango pardon mumpe abimi libanda agura makana mibali ya mutani bitabi apesi moko na mwana moko na mwana moko atoi na vitrine ate kuzwa mulangi ya du vin rouge na verre mibali alina yango atili bango bon babandi kumela atuni bango tikamuni boyele yoyo oyo chef ya mboka na biso kumena nsako alobi papa tata toye mpona mboka toza na mwana moko akuti na lokala pasi toyo koteka ye epai na yo toyo koteka ye epai na yo mompe aseki boye koteka epai na ngai nakutia ye wapi kimbangu asikuya kuzwa fungula bakofi na kisantu donc natia ye wapi kimbangu uti kuzwa fungula bawe na kisantu natia ye wapi ye chef na biso nsako alibi ate tu mususu te soki na boloko alikamu te alors tobimi bango babimi nga na landi nakomi na ndoko na lamuki nakomi nyonso bon alors maître moko azalaki wana nkumu na alexandre azalaki mpo na njili azalanga nguma naye na njili nkumu na alexandre école ya catholique kutoka ya 12 ans sikoyo antu bana tubakala na kata classe na ye akuba na classe ya mpe wana ake kufungula école wana zikonga na tirele pa sanga passe na mutima moi quelques jours na moni ye bana na ye busu ye sima bake kata singa na zama na ngai singa kutunga ndako ngaza kujira bango lele baza kujunga ye mukuti sima na ye metre na sima bana création so limushu kaka bakumi na kati ya ndako na ngai na benga na bango baboki singa bale yaza kunyanga na beti akuna mabele abi makela beti chef ya village o beta kinana o likofi o beta Alexandre o ya maître oyo azwaki bana na classe epai na ngai akuna mabele makele azongisaki te aleki na ye mikolo misato elekaki ya nini convocation na secteur nakomi na secteur basambisi ngai bakonela 15 jours de prison wana omoni tata oyo abanda oyo nakuzwa yo azalaki sanza moko ekobutana oyo mwana ngai wana aza na ndako oyo ngai nakoti boloko 15 jours nasali boloko esili nabimi alors ngai nakomi na ndako natali ngai bantu ya mboka baza malamu te ngai nalinga kocivilize mboka na biso bango bamoni mabe alors na mois de septembre 57 nazongi na ngai na kisasa bon
anazongi na Kisasa navonaka nga ebele naza kosala misala na nga ebele donc ngai oza koyoka témoignage na ngai na koloba lelo oyo nga namoni bon ntango nazongaki na mbuka nalingi nabusana je crois c'est au mois d'août ou bien septembre nakendaki mbuka namonaki grand trait ya molai très blanc parce que ngai esprit na ngai eza kotambola kaka ensemble na papa Simon Kimbangu bon esprit na ngai elubi papa Simon Kimbangu ekozwa bato kokufa na Kisanga premier trait molai elekaki esalaki kuna nzela te deuxième trait elekaki kubuka po ya Lodima soki oleki Kimaza na kai ya barefugie po wana abumaki aleki anayiba bon tasi Simon Kimbangu alongolaki bato nyonso bakufi ko bawe bazalaki na Kisanga alongola bango baza na nkamba sikoyo naza koloba la vérité baza na nkamba bon wana ta Simon Kimbangu asakenda na ye ayi moko mosusu kozwa ngai akumi ngai na rai na nzela tre parce que mboka na biso ya ekolo rai ezalaki na se okomona tre koleka wa okomona oki tre eza koya tre wana ya marchandise te ya bantu bakufa oyo bateki bango na mokili ya mputu baza kokenda na mputu bakomi bamundu moke tre yango ezakoleka tre eleki nakanisi aleki na bawako 5 nakanisi ya bakufi donc bamundele baya kosala biso exploitation na kati ya mokili oyo bamundele baya kosala biso exploitation na kati ya mokili oyo basumbi biso na mbongo banyokoli biso ata oza komona ata mikolo oyo okomona mindele ayo na kati ya mokili na biso yokasi baza mindele talaka nziki na bango oyo bayaka na monoko na biso ya Kikongo babangi na monoko ya Kikongo mbuka nkumbu yango ebungi ya mbala mongo atande kuya babidodi no babitodi bitodi muntu ya kufi alamu lisusu akuyi mundele aona biso tubenga mo bitodi oza komona awa na kati ya mbuka na biso awa bamindele bazali te yotika bamwina bitodi na bitodi soko omoni mundele azali rouge aza mundele te mundele ya vrai ozali pepepepepepe pemena pepepepe wana mundele omoni barouge wana mundele te mwindo akoma mundele bazali ebele na kati ya mokili na biso ata ntango femme azalaki pili mundele ya kuvanda awa te bazali kotina bitodi oyo basumi bakola oui vrai mindele akukoya nali na voyage ya une semaine dete ali kutala misala na ye azongi na ye oyo bazali kotalisa biso mpasi kobeta biso filme yani bamwindu kaka parce nga nabitaki mondele moko po namonaki ete oyo azali mwindu aza mondele obeti nga nakotaki biloko nga nabetaki ye kumona ye yo omonanaki nkumuna ye akufa bikuta nkupula batele yo oza motu makasi na omona ngai nakotaki biloko awa na ndolo yosali mosala soda mosala soda motu makasi oyo namona aloka moto asalaki mosala soda tuka nazalaki terrible nga zakola kobanga mondele te oyebaki baza bitodi bitodi ko c'est vrai ye batantu akomi batene bon
Alors kamba na ntango wana omonaki bato mingi mpona yo omonaki yango cité to ville ndenge yo omoni na makanisi na yo ya ngai na esprit na ngai soko baza kobenga cité sainte nkamba cité sainte non nkamba ezali ville sainte kuna bato bazali kuna ebele na esprit na ngai oyo ya ngai nzenga la kodakisa ngai siko atanga chikwenga wakofi lelo nakokenda ngai direct kuna nakokenda place mosusu te nakokenda direct kuna nakokenda place mosusu te donc malamu tobengaka nkamba ville sainte ezali vraiment ville ezali ville nkamba ngai namoni nkamba depuis 21 mais sikoyo naza komona yango na elilingi na ngai par esprit naza komona namona nkamba depuis le 21 depuis 2021 nti lelo nakomi nkamba te papa Kodia kombo no mpe Kodia lobi mpenza kakanwa lingi koloba solution yo okotaka epai pamba te okotika solution emona ya solo nabanzi olobi makambo mingi ya 21 lelo okomi na mibu nkamba na mine 104 ans so totali bo bamosusu baza na mbula wana ezaka mwa pasi apene okosima nzete mpo oza susu na miso te kasi kokoso na miso ekomelaki na mbula nini mpo mona so te kokoso ya miso tozalaki awa alors na 1982 kulutu na ngai ya mobali yaki kokufela awa na hôpital mama yene bon na 82 bon na 82 nakamiti ye nakei na muka nake kokunda ye nazungi na ngai awa na miso na ngai bien bon 83 bantu ya mboka baye kozwa ngai balibakona na mbuka matate ebandi kobima muntu akobatela biso azali malamu yo lokoba na mboka c'est la coutume nazalaki oblige akokai na mboka miso na ngai bien miso na ngai très très bien mais ntango nakomi na mboka nazwaki mosala moko kotanga bibele presque tous les jours mokolo moko koleka te soki natangi bible te mokolo moko koleka te soki nakomi te ngai nakanisi fo wana bandaki wana bon nakomi na 2000 ngai na mwasi na ngai tobanda komona miso molele toza kokende na elanga des fois toza kobonga nzela biso mibale te 2001 eza kocontinue 2002 eza ko 2003 mois de mars mwasi na ngai akufi natikali nga moko naza kokondukuna zambe des fois naza kokende na zambe naza kosala mosala mais des fois naza komona sika naza kosala te kaka ndenge wana bon na mars 2004 nazwi malade bana baza kozwa ngai nakomi awa ntango nakomaki awa na mois de juin 2004 naza komona mwa moke kuna na bandi kozala mwa misala ngai ya batrace ya bambisi nakomi na mois de juillet libela miso na maso me ngai naza kolika na komona papa ngai nakolika na komona bon nakendaki na examen na saint joseph na limete basaki na examen bapesi ngai ordonnance ya kisi 5500 bakopesa ngai ordonnance ya traitement non ordonnance ya facture ya traitement 78 000
78 000. 78 plus 5 000. Plus 5 000, plus de 5 500, et commis 83 000. Bon, bon, so c'est un endroit où il y a mon engagement à moi. Si on a fait une passe, du tout mon coup ça c'est le deuxième mois. N'a pas roulé à la tête. Du tout, il y a ce côté de tout n'avait commis pas. Ah, n'a pas roulé à la tête, tout le monde. N'a mis ce que j'ai, n'a qu'un ensemble, n'a déshabillé, et n'a pas passe, papa. Bon. Et un système médical à l'âge que ça n'a pas makila. A kenaki na makila, azunga libi. Soko nini za nanjutu, masumba ki. Masumba ke Kisimoko. Kisimoko, manana kime, mbongo ya 3500, mbongo ya tile lo. Facile, facile. Ok, papa Nkodia, nabazi tokomi na suka ya masolo na biso oyo esengelaki biso koyeba osili koloba kasi baoyo bakozalaka na makanisi ya ndenge mosusu sur likambo ya l'église Kimbangisto oyo loboko kaka papa Simon Kimbangu 21 efungoli ozebi to connaissance osali makambo ya bokamusi ti kogere bambongo bato wana toli nini opesa bango mayona ngai namoni bantu wana baza kobela biloko mibale kibokozi na mbongo tele bazali bamoyibi nayebisi bango boye tre ya papa Simon Kimbangu eza na gare eza kozela bato nyonso baprofite mais soko tre démarré c'est trop tard baya kokota soko bakoti te bakoregrete Simon Kimbangu azali nzambe na biso bamoyibi azali molimo mosantu c'est vrai mais asali témoignage na ngai nga na monaka ndenge wana oyo bakosakanyela yango bakoregrete ata bango balobi soki naza koka soko ba 26 bakokufa pamba mpona mbongo bakoregrete naza koyebisa na bango bakoregrete bantu wana mbongo esilaka na yango mais la vie soko nzambe apesi biso la vie éternelle ekosilaka te mais bango mbongo na bango kosila bakomona pasi sinon ya Simon Kimbangu Kyangani azali molimo mosantu na ndimi ye lokola bantu so bandimi nga mpe na ndimi ye vraimen azali molimo mosantu azali molimo mosantu bon nayi koregrete moke mpona makambo ya ba 26 wana baza koteya bango baza kozwa kaka mbongo na Angola baza kozwa mbongo na est du pays baza kozwa ebele ya mbongo bakomona pase mbongo wana bakofuta yango ya bango te oyo mpe baza na kati ya lingumba baza kozwa mbongo ya lingumba bakofuta yango bazali oyo baza kolia mbongo ya lingumba na mayele bazali me bakofuta yango eza malamu te ifulu bala verité soki oza na mposa ya mbongo osenga bakopesa yo te alors papa Nkodia eloko nini okoki kobakisa na oyo nyonso outi koloba mpo ete tosukisa masomo na biso ngai eloko donc boya kotala ngai surtout mpona miso na ngai fo bomonisa ngai nalingi namona epuis la vie na ngai ezali nano tata Simon Kimbangu aza na ngai aza kobomba ngai la vie na ngai ezali nano
naza na makasi na ngai ya njutu soko nasengi bino bokumba ndeko na ngai na lingumba bobatela ngai mpona miso bobatela ngai mpona njutu mokuso oyo mpasi liko naza na moi sawa naza na makambo mosusu te ngai nalobi na bango nyonso kaka papa Simoki Mbangu azali molemo kusamba azwi pouvoir nyonso na Jésus-Christ azwi pouvoir na mutu mosusu te na Jésus-Christ mutu apesi pouvoir nyonso. Oui, papa Kodia, yo lobi oui okomi kimbangiste mais yo babatisaki yo catholique depuis mbula nini? Protestant limbisanga protestant banda mbula nini? 1930 kaka sika soyo ka kolingo koma kimbangiste lo nini esali boye boye so ozaki tetu oto makasi mingi ozaki kolinga te ti Simoki Mbangu yo kokola yo yango no ndimi nazaki le premier ya kundima mais likambu nakotelaki libusu nokinoki te parce que ata ntango tata Kimbangu akendaki na Lubumbashi tata ngai na mama na ngai baza kosamba Kimbangu ti baye kokufa ngai eloko moko nalunga awa lingumba tata Kimbangu efungwami na bantu ya satana na bantu ya ngai basi bakota bakolela mbongo nakozela na ngai naza kozela siko lelo na ngai ekoki vraiment nakoti Eh bien, amis téléspectateurs, nous venons là de nous entretenir avec Papa Nkodia Alphonse, né en 1914. 1904. Ah là là, 1904, voilà, merci. Et aujourd'hui, en 1921, quand Papa Simoki Mbangu a commencé son œuvre, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 104 ans. Il faut le voir pour essayer de mesurer la grandeur d'une grâce si on la reçoit de Dieu, véritablement de Dieu. Et Papa Nkodia, qui fut jusqu'au moment où nous nous entretenons avec lui, protestant de son état, depuis 1930, il s'est fait baptiser. Aujourd'hui, il dit, je deviens kimbangiste. Ce n'est pas par simple plaisir, mais par vocation. Tout le temps qu'il a pris pour traîner ses pas avant d'entrer, c'était purement stratégique, d'après ses propres dires. C'est ça, la ratique. Nous avons voulu vous faire toucher du doigt la réalité d'une histoire qui s'enfuit dans le désert et nous prendrons tous nos moyens afin que nous fassions découvrir encore d'autres personnes qui ont vécu les réalités kimbanguistes de 1921 qui sont en vie aujourd'hui. Une chose est vraie, Papa Kodia nous aurait dit, il ne mourra jamais avant qu'il ne fasse ses témoignages. Et voilà, il nous a intéressés, nous sommes venus à sa rencontre, il a témoigné de cette expérience riche spirituellement, riche aussi historiquement. Il y a certaines choses que nous avons découvertes ensemble avec vous à travers son témoignage. Simoki Mbangu et le Saint-Esprit, il les confirme. Ce n'est pas un enfant de 30 ans ou de 50 ans qui confirme, mais plutôt un papa de 104 ans qui confirme quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de marketing non plus, mais c'est ça l'histoire. Aujourd'hui, si notre pays meurt de son propre poison, nous sommes tous, tout un chacun de nous, dans ce qui les concerne, responsables. Et Papa Kodia tire sur la sonnette d'alarme. Attention, ne vous amusez pas à citer inutilement ou abusivement le nom de Simoki Mbangu, qui reste et demeure le Saint-Esprit et le vrai Dieu. Ce n'est pas à moi de vous le dire, vous l'avez découvert ensemble avec moi à travers ce témoignage. Tout le plaisir était le mien de vous présenter cette tranche de témoignage. Et Papa Nkodia
une simple bénédiction reçue en 1921, sans qu'il ait eu la chance de s'asseoir sur le banc de l'école comme nous, il a appris à écrire et à lire. Alors, celui-là, qui est-il? Est-ce que si nous faisons confiance à lui, il ne serait pas possible que notre pays aussi se remette de toutes ces blessures? L'histoire nous jugera tôt ou tard. Voilà, sur cette note que nous belle parlons. Moi, je ne mourrai pas pour un autre juste. Sauf si papa qui me décide de mourir, il va mourir. Moi, je ne mourrai pas maintenant. J'ai encore ma vie. Ah, tu ne mourras pas. J'ai contre papa Simon qui m'a... Oui, si. Un sorcier me fait mourir. Jamais. Si papa... Impossible. Ça, je pas...